Lelo Assemblée nationale na Sénat basangani en congrès pour na kopona juge ya cour constitutionnelle et salemi kitoko makasi boyeba que bakinois bazali kolela carburant pasi transport ekomi pasi malgré que bakondi ya mboka basengaki na ba station service bakangaka na 22h bango mutu na mutu akomi kosala oyo ya lingi ba détail tout na édition de lelo o na zaine sengo mingi ya ko présenter les bino. Congrès n'a parlé du peuple, député, puis sénateur, sénateur qui peut nous kopona juge ya cour constitutionnelle et salema kindengenini tokende kuna na parlement. Deux chambres et un parlement va se réunir en congrès le vendredi 27 mai 2022 conformément à l'article 158 de la Constitution en vue à désigner candidat à juge pour remplacer juge Mongulu ya cour constitutionnelle au Yakufaka le 8 avril dernier. Député et sénateur va répondre à un appel lancé à les deux bureaux respectifs pour la circonstance yango 385 sur 500 députés basés na 4 Assemblée nationale et les sur 109 88 sénateurs va répondre favorablement à appel yango. 2 points ezali inscrits na ordre du jour na séance plénière yango ya koyeba adoption ya l'ordre du jour pe désignation ya juge constitutionnel. Après adoption ya ordre du jour président ya Sénat bat Lukwebo asengi na plénière va mettre en place commission spéciale composé na 18 députés et 18 sénateurs, on a constatué sur candidature. Commission yango ezali ko disposer na 20 minutes pour na constituer le nom ya nouveau juge remplaçant ou à cause de la connu le même vendredi à le congrès yango ezali ko se tenir na demande ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue à ko désigner nouveau juge constitutionnel en remplacement ya juge Polycarpe Mongulu. Kinshasa et l'équipe partout. Évolution, il y a guerre, il y a est, contrairement, il y a faux médias, bazali ko pesa ba information le kuta, on a ko affaiblir FARDC boy ba que Moussa les ali ko salema malgré présence, il y a troupe M23, FARDC ba lobi ba ko tikata 1 mètre RDC na maboko, il y a ngunate toujours le kolo bazali ko benga na bango botala, ndenge makambo zo salema kuna na est du Congo précisément na Nord Kivu. Contrairement à réseaux sociaux, pe batuamité mamabe au banin ko faire croire que armée à RDC et allé ko reculer devant armée à M23 top ba groupe rebelle il y a le 23 mars que Wuta lobby qui après 3 jours d'affrontement République démocratique du Congo na FARDC bazali na avance makasi que cité ya Bulumba Kibumba pe Rumungabo Ruigari pe bongo la bongo ezali sous contrôle ya ba FARDC mouvement moko ya makasi ya solidarité ezalaki na ngambo ya population notamment ba monta o bazalaki na front pour na soutien na ba FARDC na ba mai pe ba paquet ya biscuit selon ba source ya ba témoin sur place ba que population ezalaki très motivée à côté du bande ya mboka na biso M23 o ezali groupe rebelle o ba yaki bongo ko attaquer biso Wuta le 4e jour ba monta yango très motivé longo la population ba bande comme ba blessé de guerre na ba place ya ambulance pe ezalaki sengo mingi komona ndenge bazalaki ko soutenir ba FARDC bazali au front kasi boye ba que toujours na même dossier yango ba élus nationaux ba député à Nord Kivu ba sengi na gouvernement à saisir urgemment conseil de sécurité à ONU et ya Union africaine pour na ko déclarer ba M23 lokola ba groupe terroriste na communiqué moko etangamaki mokolo ya lobby eleki bango ba sengi que gouvernement
gouvernement ezwa nyonso en place pour na kolongola monguna na kati ya mboka na biso nde boye bacontribuaki na somme moko ya $100,000 pour na koluka ration ya FARDC oyo bazali sur terrain kasi boyeba na ngambo ya gouvernement congolais bazali toujours taxé Rwanda lokola ennemi numéro 1 oyo bazali na nsima ya batake oyo batalisaki ke équipe moko ezali déjà de péché kuna na Rwanda pour na kotala yango de près koyeba nini ezali koleka finalement kasi koloba yango clairement wuta bambula eleki mboka Congo pe population balobaka yango na sese ke Rwanda nde ezalaka la base ya makambo nyonso na Est démocratique du Congo ndenge tozoloba boye équipe yango déjà ekomaki sur place pona koluka kokuta na autorité rwandaise pona koyeba nini ezolekana kasi na même dossier ba autorité rwandaise notamment porte-parole ya gouvernement na yango a demantisaki ba propos to pe maloba ya gouvernement congolais koloba ke bango bazali ni de près ni de loin concerné na likambo yango po bango bazali na sima ba rebelle M23 te ezali ba rebelle ya RDC ezali conflit moko ezali kaka na kati ya mabele na biso kasi na nyonso na boyeba ke mabele ya mboka na biso ezali sacré ba FARDC balobi bakotika ata 1 kilomètre te na kati ya maboko ya banguna président de la République ngambu na ye alilaki participation na ye obisika lingaki ko voyager mokolo ya lobi eleki azongi na mabele ya ville province ya Kinshasa pour na kolanda de près situation sécuritaire en tout cas biso nyonso tozala sima maboko na maboko mpona komenga na monguna libanda ya mboka na biso mpe kozongisa kimia na kati ya République démocratique du Congo mobimba mpo ezala mabele ya bakoko na biso tokodefendre yango tina ti Kinshasa eleki partout bawangani kasi bakangi ba soldat rwandais na mabele na biso mokolo la lelo boye ke bazalaki wana bolanda ndenge interview epesami na chef ya FARDC kuna na Est démocratique du Congo bakimeli na parc national ya Virunga Tembete bakotaki na Rwanda pe bamisusu na Uganda tozali koluka bango bisika nyonso babombani awa na mboka na biso tina kati ya zamba totali soki babombani kuna te tosi tolobaki mpona opération ya Rujou tozali déjà prêt tozalaki kokabola mawa na bango ntango nyonso mpona makambo bamoni na batomboki ya M23 sikoyo tolibere bango ezali esengo yango ezali pona ba congolais nyonso pona sikoyo toleki déjà étape ya monene malgré que guerre esili nano te ba rebelle misusu ya mikie bazali nano na mandoki na maboko awa na mboka na biso oyo tosengeli tobengana na makasi soki bayoki mbela na biso te po badeposer ba arme na malembe na nsima ya M23 oyo azalaki batomboki plus dangereux awa na mboka na biso po bango batiaki administration parallèle na bamboka nyonso oyo bazalaki kokanga pe bazalaki na soutien ya bamboka ya bapaya omoni bino moko manduki oyo tobotoli bango na Buzi pe na Chanzo ezali penza bibundeli ya somo oyo ya bitumba soki otali bien guerre to bitumba oyo elingaki kosila lelo te ezali kaka bikambo Nzambe nde asuli FARDC mpona kobengana batomboki carburant ekomi pasi transport ekomi pasi boyebi ke ba chauffeur ba profitera pona omata transport malgré bopesi makasi ya gouvernement o asengaki na ba station service bakangaka 22h mais pasi na pasi bolanda élément auto proposé bino awa. Alors que gouvernement congolais nanzela ya ministère hydrocarbures esi basola kina ba pétrolier ya mboka Congo pona koyeba ndenge nini tango nini kokanga ba station service pe ndenge nini ko servir population na tango oyo ya pénurie to pe ya problème oyo ezali déjà ko mona na niveau mondial la kambetali bongo pétrole oyo ezali ko koma rare partout dans le monde lelo yo na ville province ya Kinshasa soki otamboli transport ekomi pas
mpasi okomona ba station service ekomi nango kokanga avant heure ezalaki fixe ekomi kutu na ba voiture po bazwa solution ya carburant il faut basala ba stock ata kosali stock okosala nango un mois te po ekosila kaka pasi na pasi na baro de bus tokuti bato ebele bazolela transport ezate ba chauffeur pe balingaka boye bango ba matisi na bango transport ba montant akutu koloba te ba sali fête po bango ba komi na bango ba roi na ville province ya Kinshasa e bongo ba embouteillage na ba station service mususu kutu basali côté kate au carburant ezate inotamo nini gouvernement ekoyebisa biso vérité sur situation oyo solution durable eza nini c'est vrai que eza problème sur le plan international kasi solution na kambongo eza nini po problème ezali ko persister pe ezokoma réel ndenge ni population ko se déplacer na problème ya carburant ezosala pasi mingi surtout na ville province ya Kinshasa pozwa carburant ba misusu bakomi kolala na ba station service ba misusu kaka kobima 4 heures po akota na molongo avant tala pe kuna fakende mosala mwana fakende classe pasi na pasi Kinshasa eleli makasi awa to lobby ke Kinshasa eleki partout mais tout Kinshasa eleli si bana mboka en tout cas esali pasi mingi kino na kati intérieur mboka ezali pasi na problème ya carburant pe ya pétrole ou ezali vraiment kokoma de plus en plus produira solution gouvernement soit pour boye ezosala pasi Kinshasa eleki partout. Ezoteka partout boye ba spaghetti roni pe macaroni roni eza number 1 na République démocratique du Congo po eza produit Beltesco somba yango na supermarché to na zando ya monene to pe na coin kaka ya veni na okaskobo na te tala bien logo ya Beltesco ezangate bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde a osala d'accord na spaghetti oyo roni et c'est quelque chose ke pâte alimentaire oyo et salemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baenyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te lamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kimakin kaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité en continu. Kasinaningal Awa, Tozo P Sabino, information ya Siki travers émission Nabiso Kindoki politique ou api Sika to analyse actualité politique et longo Nabino Bobo Santé ko s'abonner na KNB News chaîne YouTube. Il devait se jouer nani.
Il est centre jeune. Donc, ton botal en a tant aux autres la peine à miroir, au mital na miroir, combattant Bobuna, qu'on critiquait Kabila, biso Toribino, Tozo ya na ma 11e ri, qu'on critiquait Kabila, Bozo Kima Bambangu, allez, lelo, Bozo na pouvoir. Est-ce que vous avez satisfait dans Moussa? Et logo Félix Asali Makambo Issa Manapoto. Au moment du développement, Bokanyon et banana liberté d'expression. Parce que yo biso no le tomo beta politique to quoi n'est pas Kabila le batteur soutora attend aussi si ba kangi wa kena wa. Donc c'est ça. Ah bah yo aussi ça va pas prison ana réussi la terre. Mais bisa politicien ni na bolo. Menga Kabila kanga mbala ombala. Parce que bisa politicien ni bisa bolo. Mo gazate c'est ça fati pouvoir na biso zo la kisake. Loba na yo. Moutaokanga ote, moutaoboma ote, respecter ka ba principe. Ya mboka ndenge lobby liberté, ya mboka ndenge oh tama no à l'aise. On a c'est sûr que va politicien to lobby ndeni ba kango. Il y a ça politicien ni na boloko na pouvoir faire. Ari Magie otaki obima. Ari Magie ça fait que si yana bima ga a sali peine. La za na prison likolanye. Ndeko Magie biso na la beta 6 mois na boloko kutu pa samsanga te. Na vana na boloko ti 6 mois. Yo tozo ça ba sambisa, c'est ça la démocratie non. Yo ba sambisa et puis que non na côté na boloko je suis coupable de ça. Mais biso to kota boloko to ebate. On va lire la boloko ti ce qui des ce 3 ans ti robim. Ce que le balabisoni. Il y a une différence. Il y a une chance au biango. Il y a un nene. C'est ça la démocratie. IDP c'est au Bundeso. Au moins si le peuple congolais jusque là Zoé Baté que Félix nous a donné une chose là donc qu'on ne peut pas mériter au Salama en Europe et Salama. Mais bien sûr tous en conscience. Félix nous a laissé nous-mêmes en tant que peuple tous à la mettre et à Makamunionso. Tous se décider. Mokomo na peuple congolais alomkana tonga munu mutama etie loko akipe na été enfin il est là très à l'aise ce qui même pas mais on peut pas autorité baloba le roté bien mais Félix on peut pas autorité so qui na bangambu kana Brazzaville ton Angola ton Benin moi pays mandam totalement en Afrique on remarqué que ma peuple n'a pas conscient par rapport au peuple congolais nous les Congolais nous ne sommes pas conscients ce que nous à ce qu'on fait Congolais goya okuta lelo liba bote ngo sans fait comme 10 000 fois somba naï. Ah non, qui peut être mais bah pays nous sous notre temps non l'État n'est pas dit ça. Non, il dépêche de pouvoir échouer. Il dépêche échouer côté n'est pas état des d'autres dans population zole la ke bazolia te passe matiko le kakutu le population zolo bango le kakutu n'importe Kabila ba commencer nga Kabila mona ki on a Kabila to lembi ote. Oui ba ke to tondi ote. Kabila to lembi ote. So tal bon za miibi. Alinge to kam lo ba mato indo ki bazo déclarer. Ce sont les volets. Yo zomanga fonctionnaire à l'état ba foutre combien pour que tonganda immeuble ozimbongo wapi parce que le système maintenant Félix Ayazo kanga non bazo de 18 ans de 2001 à 2018 budget 4 milliards mais de 2018 à 2023 budget 12 milliards nana sali la répercussion on a vu population il y a un lobby petit au moins les Congo et ça 32 ans Mobutu 18 ans Kabila, yozo linga dans 3 ans Congo bon. Il faut ça ndoki. Moi na 50 ans, na moi na 3 ans. Non, on route 50 ans to bien sous mon até. C'est un vieux. C'est pas botaka ko s'appelle ba Koko. Yo bobi ke mboke kufa. Mais mboke kufa bien solo. Kabila là tout vendu. Bien beau résistant. Félix Azonson, on même Félix. Agosala o esengela sala pona mboka ko si ça passe à Congo té. Aucun jour. Aucun Congolais qui si ça passe à mboka ozate. Congo pone bonga. Ils ont appelé normalement dans sa langue internationale il faut pas 50 ans. Ba parlementaire debout ya pompage lelo balobeli actualité nini bolanda bango bazeli awana micro ya Jojo Lukonji. L'élection. Donc on est bango te. Donc on est malade. On a posé la bango. Parce que élection il y a 2023. Donc on risque à peine de choper à postuler. Moi, comme président de là, mais tout le monde appelle les choses bien postulées. Moi, comme député national, moi, comme président de là. Moi, tu es moyen de tout le monde. Les conditions d'enseignement, identifié. Il y avait l'identification et dans le monde là, les changements de retour dans la modification. Papa n'a rien, maman n'a rien. Ah, on combine les abou, mais l'identification. Il y avait les alliés. Batianga appareil. Yoyaka, au komika, na kati appareil, il a bâti.
ya ngone ngone na lobela lobote mai kame ambassadeur ya États-Unis là ozola na te mai kame ambassadeur ya États-Unis d'Amérique yoka déclaration alors cette fois-ci nous allons aider la République démocratique du Congo aux élections 2023 d'une manière technique. D'une manière technique, d'une manière technique, on va aller pour la dernière. Il y a les mostros qui vont le satellite. Il y a la République démocratique du Congo. Dans le satellite, il y a satellite. Il y a premier recensement d'identification. Par machine ya kalwaneza tango koya batele bichibo koya identification oyeka basimo makila bachena pareil yebe na kati wana ba drapeau ya ba pays nyonso eza nalo bena lokate omoya taba komata ebele bakoki identification atale botele ba koki identification on se gâte que parce que kabila ne mukakoki ma identification na moyi katumiki na yo pe koki identification yebe parce que miyebi peti yo miyebi comme la carte détecteur na ka congolais ya kana no so identité poto ya ba ke oza congolais le berada et dans opération tchamusa en tout cas moi me va tena pareil côté soy tout le monde qui y avait parce que on va tirer pareil on va nous retrouver papa ceux qui sont congolais malabo comme on dit drapeau ya Afrique ici et demi kuna c'est place c'est malayo parce que là bas alors papa ni média tout quoi et les barreaux sont là yebe parce que le gars a fait ça na chuba bango mino il n'est pas comme papa so salini yebe mais na so za congolais on continue papa ya raconte c'est quoi ça il est temps chacha ya peut-être ça il veut pas soyez Ezaki édition le 27 mai 2022 na zaki nesi représenté les bino toujours mapinga bendele koyate merci l'équipe technique puis rédactionnelle ça qui mosaki toko na sima caméra tozaki bongo na Timothée Kaembe yende pe akumbela ki réalisation boye ba kozaki na coordination ya Jojo Lukonji pe toujours chapeauté na Jimmy Mukenti Manganga na bino tokuna très prochainement bossa la biso toujours confiance biso pe to ko informer bino toujours ndé mosale sale makabino ah tokuta ndobi Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no